Soki tu masali mandani bale c'est que bakata ko wala nyoso mi tozo bimana balabala ko bimana biso na balabala et le trois objectifs nanoba premier objectif ezali pas question ya politisation ya seni seni wana faut totalement dépolitisé. Deuxième objectif eza pas question ya glissement c'est que na délai constitutionnel faut tokendele élection minito yo katanga epeli moto bazoyeba te kinga kufani nini bakomi kobunda na mukoye toyebisaka bango fayulu soki efini ye okuta na problème kingu wa kumwanza asabata pouvoir martin fayulu po ake kumisa muyibi nalobana bate conflit ekotaka kungu entre kungu wa kumwanza na koko akufaki wana mokoko setulu ya chilomona kitenge yesu na mukoye tokobanga mutu te tokokima mutu te kongo eza mboka na biso lelo yo confusion ekoti entre kabila na chilombo kabila lingaki ata mutu naye na présence tokala papa nanga na mukoye kabila lingaki ata candidat na ye mpo na élection ya 2023 international bapekisi ye balobi eza dini te mpo na yo moto otiki pouvoir na voie démocratique ozonga mpe na pouvoir nani moyibi ya bokozi otala ndenge akomi nzoba chilombo tala ndenge okomi nzoba chilombo tala ndenge otala ndenge yosili mayele otala ndenge yosili mayele 2023 chilombo yokoloba nini 2023 chilombo mata 2023 chilombo yokoloba nini chilombo yibimbo wamboke chilombo yibimbo wamboke chilombo matisi delare elinate kosambe 2023 chilombo yokoloba nini 2023 chilombo yokoloba chilombo matisi delare chilombo takisi minembwe mata chilombo matisi delare obotaki manyango oke alinga te baboma bana kongo fayulu aye na moto lelo oke na malili lelanga obotaki manyango fayulu alinga te baboma bana kongo alinga te baboma bana kongo lelo fayulu aye na moto lelo nakoyamba nakolela kindoki kotela kabila emibwaka dia pemba kotela kabila eye totete merci bana mboka kilo bwasimba yo ametokosonga sima iya nobwaka nganga ametokosonga sima tolobi ya liboso kilo babimieko na Zambie basalaki élection wana basalaki opposant gagné du tout chilombo alobaki akosala manda moko te na
naza yango monaki na passation de pouvoir balobi tino moza babengaki ye akendaki na Zambie balobi mutu opasani kaka na ndemo etikali tourna Lamuka oye akendaki na Zambie akomi desi peuple Zambie ayebisi bango bapresident nyonso bakotaka na miyibi baza bavoi bazali bavoi président oyo awuti kolungwa na Zambie alekaki mpe na voi moko ya ndenga malamu te peuple Zambie atelemeli ye batia liba balingaki basala yango tilo bazala te yango balobaki ke tilo moplaza ndenge tozobenga na moninga na ye yamonaka ya Lamuka ne tombera pa ntango akendaki wana tolobi merci parce que ekozala pa témoignage na ekozala témoignage na bana mboka tolobaki na biso soki tilo mosali manda mibale seke bakata kongole nyonso mi toza bakongole tobotama bakongole tokotikala bako zalaka fieri ya mboka na zalaka lalendo mpo na mboka na tutaka tolo mpo na kongo na kongo bonongozebe soki tozwi bokonza malamu nzala bu bakosa bu alors nzala wana place lesengi tobunda bitu Lamuka oye Lamuka ne tombera pa mokonzi ya mboka Martin Fayulu na coordinateur ya Lamuka Adolphe Muzito basalaki point de presse ya kanda naloba Martin Fayulu na Adolphe Muzito na point de presse na bango basadasaki na peuple congolais ezalaki point de presse pour la nation ya kolakisa peuple ke l'heure est maintenant grave foto bongama malamu tozobima na balabala kobima na biso na balabala eza na trois objectifs naloba premier objectif ezali pas question ya politisation ya seni wana fo ezala totalement dépolitisé deuxième objectif eza pas question ya glissement c'est que na délai constitutionnel faut tokendele élection Lamuka oye Lamuka ne tombera pas troisième des choses pas question ya violation le 15 septembre balobi bango pourquoi badepute bakosa bango na parlement oyo Kabila noma na kinga kati lelo bakomi kosala commerce bango bakomi kosabote peuple ko yango tolobi lokola bazongaka rentrée parlementaire ezaka le 15 avant bango bakoma na palais du peuple akokuta peuple ko ndako wana eza député te ndako wana eza Tshilombo te ndako wana eza mutu te ndako wana eza paledi seke ndenge toza awa ndako wana eza biso bote lokola eza biso banga batonga peuple etikala kolala kuna te mokolo epesameli biso ta epesameli biso peuple alala na ndako na Lamuka oye totala na député na peuple mokolo ndako na marche oyo ekotala parti politique te mokonzi mboka atake le président de la république Martin Fayulu aigle supérieur asengi na peuple congolais nyonso et puis ezali marche nationale tous les 26 provinces républicaines bakomanse mokolo ya na Katanga déjà marche bango balobi le 15 mosika babandi déjà kosala marche wana mpo na liwa ya tungu wa kumwanza Lamuka ye minute oyo Katanga epeli moto bazoyeba te tungu akufani nini bakomi kobunda Lamuka ye toyebisaka bango Fayulu soki efini ye okuta na problème tungu wa kumwanza asabota pouvoir Martin Fayulu mpo akekumisa muyibi nalobana te conflit ekotaka kungu entre kungu wa kumwanza na koko akufaki wana mokoko setulu ya Tshilombo wana kitenge Yesu Lamuka ye conflit munene ezalaki entre kungu na kitenge Yesu bakatanaka ngai babetanaka mundenge kata soki okufi tenge na koku
boye kitenge yesu aku mikolo leki te kilukala lamuka oye lamuka ne tombela pa epi batu mibale wana bazaki banganga monene ya Chilo lamuka oye banganga mibale bakei etikali mwana na ba awa lelo yo makambo balingi bakomplike mpona likambo etali maponami ya seni désignation ya président ya seni eyebana banda création mboka na biso banda mokolo tofata bainstitution ya mboka ke président ya seni akouta na parti politique te akouta na structure indépendante Chilombo akanisaki akozala gara likolo ya peuple toloba na ye nul est au-dessus de la makambo ya Denis Kadima ekomi mbutu me basango alobi bakotisaki lettre na SCC bayebisi mboso toboyi makambo ya Denis Kadima tomoni ke Denis Kadima asalaki candidat oyo awuti na poche ya UDPS toyebisi bango soki bino bobangaka te bozoli okotya moto na bino na probleme soki bino peuple alingi bino mpo na nini bolingi botya moto na bino na seni Fayulu ayebisi bango soki oza mobali ya tembe bimisa Denis Kadima lamuka oye lamuka ne tombela pa Denis Kadima na mayo baye bandeko ya Kimbangu se baye kobebisa lokumu ya tata Simon Kimbangu toyebi malamu ke tata Simon Kimbangu abundela Kongo oyo mikolo be me na lokoso mbongo bato oyo baza na nsima baye kobebisa lokumu ya Eglise Kimbangise tolobi na bango mese Diangenda libomana nayo soki kisolekele soki Diangenda soki Dialongana soki nani papa oyo eza Kongo soki ozwa na buzoba okomona buzoba ya mibale toyebisi mboso lamuka ye ensemble wana batindaka ye te posala commerce na yo soki oza président assemblée nationale c'est que assemblée wana ezali mpona intérêt peuple ko po toyebaka ya solo oza congolais sala makambo po peuple ase botobo te soki omeki buzoba okomona mpe buzoba le 15 oyo basha tokobanga mutu te tokokima mutu te Kongo eza mboka na biso lelo yo confusion ekoti entre Kabila na Chilombo Kabila alingaki atya mutu na ye na présidence tokala papa nanga lamuka ye Kabila alingaki atya candidat na ye mpona élection ya 2023 international bapekisi ye balobi eza dini te mpona yo moto otiki pouvoir na voie démocratique ozonga mpe na pouvoir c'est que soki eza na mposa kopesa candidat après 2 mandats passés c'est que Kabila soki eza na mposa kopesa candidat tina 2033 mais mikolo oyo atika bakongole nini epesi ya mokusa naloba eloko epesi ya mokusa ezali kobanga ayebi bien ke accord basala na Chilombo ezaka ya mandat moko deuxième mandat Kabila koza suna yoka koloba te akozala na facilité akokangama yango akabwani na Chilombo akomi koluka nze biso toyebisi bato boye on n'a pas besoin de personne, on n'a pas besoin d'un individu. Tous on passe à parti politique. Pour la mouka bato bezebe. La mouka est un peuple corps. Il y aura bien hein, fungula dito. Ceux qui ont moni souffrance. Mingi ya souffrance dans le Congo. Mingi ya peuple ya la. Mingi ya peuple ya la. Or na yabi malamuka na Congo na biso 95% waza na chômage. C'est que ba wonne basali la mouka ye. La mouka ne tombera pas. Fayulu est fier de vous. Alobi na ye, alobi na biso na kolinga kokaba mboka pona mbongo te. Eloko ebamaka Kongo eza nini?
banda to banda Congo batikala côté la biso te président millionnaire. Est-ce que tu le et non quoi Bamakamboka, c'est parce que batikala côté la biso te président millionnaire. Ba président nyoso batela kabisa na Congo bazaka basho bakona nga toloka na muke chômeur soko komisa na bomengo ya liboso okoma lelo ya mibale akolinga te moninga ne ase ya misatu akomona peuple eloko pa yango bozomona baso ba président ya kotia na kati ya mboka ata mukolo moko te peuple atikala komona bosobi na kati ya mboka na metoye komona mutu moko asala mbongo kala oyo alobi ata nakomi président nakoza na posa mbongo te mpo nasala mbongo ka abengama déjà millionnaire. C'est ça. Namukoye, Namuka ne tombera pas. Failli déjà comme millionnaire ka. C'est-à-dire ata comme président, a comme un bon roko. Peuple, nakoye bisabino boy. Au monde na nous wapi, président de la République, awanga na salaire na. Yo soki awanga ni salaire, namukoye. Ndako zo marani. Mito zo marani. Bato zo futa bango na nini? Toye komona keno Chilombo parmi bato nyonso bazo pouvoir na moko yo. Dernier muyibi, eza Chilo. Feni wana ekozala contrôlé par le peuple ko. Tokota mutu oyo aza na structure indépendante. Tocha wana. Na mayele na biso tomoni boye. Au lieu que tocha mutu ya seni congolais, toka mata étranger. Azala na seni, to sansana na confesseur religieuse. Poto kenele. Élection. Lamuka oye. Lamuka ne tombera pas. Parce que tribalisme komi makasi. Lelo soki tocha mutu ya seni mutu bandondo. Bakolo bazande kwa Matefa. Soki tocha président seni Mushwaili. Bakolo bazande kwa Moiska. Soki tocha président seni Muluba. Bakolo bazande kwa Chilo. Bombe. Lamuka oye. Azande kwa Yabo. Azande kwa Yabo. Lamuka oye. Kombo na ya parti ya lelo komi bo. Lamuka oye. Banda ye. Les seules sociétés à même les biches à drogue. Président Boyazo numéro biche à drogue. C'est qu'à ça passe à biche à drogue voliété. À ça passe à biche à drogue là où qu'à mikolo nyoso pour ayi bakambo le peuple ko. Yango torobi boy. Seni wana ekozala géré par un étranger. Tokozala ba confesseur religieuse. Basali comité à Seni. Mais tokotela bango ba superviseur. Lamukoye. Na kata ba superviseur tokotela bango. Nous aurons 12 superviseurs. Oyo kokama wana ba parti politique. Tokoza 4 na Lamuka, 4 na FCC, 4 na cash. To sangisi bango na ba confesseur religieuse pour passer la contrôle ya bien Seni. Poto kenele. Poto kenele. Mais peuple yo kana signalé yo. Tolobi bongo po bato bazo les autres que biso to okima élection. Mais biso toza na posa to ke élection ya malamu. Élection ya malamu ko sala masoki peuple ozongi congolais. Lamukoye, mwana mboka fungola matoi. Yeba bien que le 15 eza mukolo ya libération au peuple ko. C'est que le 15 soko bina zelape makambo kwa ekwei. Mais soko lingi ke yo zo bosobi na yo, le 15 bimana nze. Bimana nze. Biso to kosala marche te. Boto bote. Eloko biso to kosala to benga ngo soulèvement po. Soulèvement po. C'est que kokena biso to kosonga. Ba peluso balona na parole du peuple et recommandé au peuple ko. Ah, bozala. Lamuka oye. Lamuka ne tombera pas. Voilà, na komi na suka na sengi na ba presse.